akutana na bato akutana neka na balabala na balabala na bandaku na bango balingaka te bayebi ezaka makambo sala na boduga mutachela epo ya poto esili mutayini yango bomona kasala live na tongo na midi na pokwa nyonso azotambola na ba live nyonso komata bino bomona na sala live ngani neti siko na olandisa live moi mobimba pona za na promotion concert ezali mais ezana batana na sala na uto sala un mois momba na sala live te moi passé mombanga sala live te mais il y a ça la live chaque jour à des politiques qui m'a parce que manque à faire manque là où aller personne ne veut de toi bon mutandenge wanangana qui n'occupe personne ne veut d'elle personne mutalinga kiazate ikola makamana na boduga asambwisa nana a traiter nana de tous les noms lelo nana crédibilité koya réputation nana boduga koya likolo ya mwana mwasi wana moi tout le monde veut de moi mutu tout alinganga mutu tout alinganga nazana principe moko na kendaka na ndako abatute na kendaka ba feti ya batute modèle ba invité nga na ba feti na ki présenter so ezaki ye ma salle aliaka mbongo nga na kendaka te tout le monde veut de moi même na balabala batu nyonso balinganga o koma ingrat okute na nzela manike to kanga photo na yebi bino bien de bosenga ba photo na koma ko boya même ko kanga ba photo na koma ko kangelongi na koma ko finga bino na banzela na linga okanga photo te na linga te tiko kanga na photo o kanga na photo poani bokaba mbongo te ka photo webi na sala abinoti ngapo kanga na photo faut ça spiritas ba wario na linga te parce que au finga bat na facilité na linga abinote boyebi bien na sala abino pambuta na linga abinote bokabaranante bokabarate bato bokabarate na linga bino ndeni bokabarate bakabakate bonjour bakabakate ata di ero bazalaka nango te bato mo bazalaka na bango na eloko te na okanga na bino poani na oya terrain na bino kosani ngalinga mwa choke ekota sina okuta na kawe kuna apesi nga mbongo na Château Rouge akabeli nga mwa 50 euro nga na bino bokabakate kaka munoko bokabaka mbongo te bozaka pe na mbongo te bino kaka elamba olati t-shirt malonga olati basket malonga ozo denda bokabate bakabate no siko ngane na fani bengalinga bakabaka ngana ko kanga na bino ngaka gabino kabaka bokabaka oh nazara na bino pete nazara pe na bino te bino mona ngana nazara na bino mona ngana nazara na bino te ezaki deal esimbite respect zate na lobit so nazaki na bino na ngana loba te na ngana kanga mutema nde batu nyonso bakangi mutema na singa bazo loba na c mais lokana nazara na bino te na lobit au moins te na lobby keto zue loko te bazue loko te ngaku tu te bazue loko te ponga na nosa na ngana contre temps bazue loko te bake bazue loko te yango mo balo to komi mardi na ça live fimo ya mawa osa live événement kuna na monika ye moko de mto osa live événement même bino moko ba call ba fan na ebosali événement bosali live bosalité pour bozaka bato sentiment bosela ba saela bino mbalo événement sengaka suivi ozela les 3 juillet tango eleka bomona nde na ça suivi to fan en actualité ta 1 mois
ngam na sa ela bino suivi bon moi que na sali te lo pe salamité ngam na sala suivi bon moi que na sali lo te ba on so ba se focaliser sur nga ole bo finga nga za so ba finga nga na sa suivi na ki pa batute merci beaucoup nga za so ba finga nga na sa la suivi ba finga nga na lobela ka événement bon moi ni siko na lobelité ken piana pe na kanda nde ba pesa nga biete ken piana pa lobelité on est bon loba je joue bien au lobel événement on a taki ba soki ba jivenchi akala choupette lobel événement ma kwanza lobel événement botika ko se focaliser sur ngai nga na lobel événement na biso ba point de vente na biso ngwana na chocha musique na biso et na kata pour na ok rendez-vous. Bon, merci beaucoup, hein, Natiki Bino. Ken piana banda loba lobi tango nga na tango bengi ngai na bandi ko loba ken piana 4e émission. Aba loba ki lobit. Nga na téléphone. Et nga na ken piana to alinzaka na musapi. To alinzaka na musapi. Nga na téléphone. Émission ken piana ya YouTube nga na za na téléphone. Nga na loba na téléphone. Na mimona kamakasi parce que na yebi koloba ba fanatique na nga ya mukie wana baka na force makasi baka na force parce que nga so na loba bilima ba yokaka voilà na kati ba to déranger pas